omoni ba guerre moto sala ma awa makasa wa ya Jaël Show tango ba guerre ne tomoki awa ndenge Jaël soit comme ça toujours staff afali wana et on peut ça mobolo kuna po na staff afali bango mo bayoka na raté bazala ba guerre na bango mais lelo Jaël so mona kumisi oyo afingi oyo azokumisa ba oyo et puis ça déjà moni tango ngala ina makamwana tali na bité mwana oyo kofinga ba mama bato batata bato bachura mboma ba biso ba procureur azo kipete faut ya sikoyo ko toucher sikoyo parce que na bango na vie na ko toucher fali na musique soto vandi avec un côté ça bato ba ko confirmer mo pe te c'est ça quoi non so la ko OK domoni na ti ko la le bali pas Ambroise il faut des fois la nit comment on doit amoni wa ça pour la linga mola comment nan parti ce qui s'arrase et le côté ça vidéo là m'a bien ça y était tika ça bisoko au bout tu comment parti s'arrase ça ini parti s'arrase ba funguli lisoko baso na aller yo kwa mala mke to c'est la TV fali na omoni nani déplique assez le moi mke on nias assez non déplique te Robino Bunzi a tout ça la sortie moi mke awa ezamatina batake Alexis Wecha yelie jela yelie là na bien na ba manike nazoka yo na ba Kofax Gims atanga ki bangote akomisi Kofi là na bien ce qu'on défacer a fini fali abi ko tu ba play awa nini na to se meto jeli souvent ça ligne comme ce que j'aime d'atinda qui est défacer avant de matin yoga na lobby jeli yoga ena long yoga jeli na lobby pour nini ça ko il n'est pas fin à fali. Aza deux fois. Fali a besoin de stade. Il va être stade ouana. Pas à deux fois. Bah perdre bon aboui. Là n'a bien. Alors bien bien les défenseurs. Ce que vous allez vous finir. Très bien. Même dans la promenade par Kalingomba pour akrecha kinga na uchango na pembeni pour na uyela yi. Pour ya panza oke seritier par Kalingomba. Faut na finir dans son muscle sur oui, par exemple, on a compté mais j'ai un autre mini, on a pas Kalingomba et le gars sentinelle, ils ont permis. Mais cela, et comme il y a héritier Penda, boyo kanga souté, c'est mon petit. Les gens besoin de ça que musique. Très bien. Même coup makamune ça dit, ah gagner le baté, atinda nenge ba bakabaza ba miska, ba dadi mola nyoma kima la poto comme ne, ba mema ngulu kima te ayaki yemoko abala. Ça nini. Tiko bebsa ko, pe apeti nangate. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto ne yebite yaka tokiti na metro Château da Kayau Kayau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba saka mon ndaza bo asaka so bila metro biso batalinga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba mama, banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non je m'en atte. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko omoni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na
Lesi yeyo azobongisa loposo baprodit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. toza boya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir. Bon début de week-end à vous, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Merci pour votre attention particulière. Votre émission Focus Investigation est bel et bien là. En tout cas, Bozala déjà prêt. Je reçois pour vous procureur Mvonde. Nazo sola lelo na procureur Mvonde makambe belé. Procureur oboye bena kayina kombo wana te akoma procureur. C'est akoma pena procureur. Lilo Toyambi avec honneur na Focus Investigation la Congo Révolution. Cette émission Focus Investigation est bel et bien réalisée par Lévi Abou. Merci pour la réalisation. Merci à toute l'équipe de Congo Révolution. Michel Kombe, Aigle Royal. Merci à Double Maître, Dioma Tope et tout le monde en tout cas. Merci infiniment à vous. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci également à Luki Passport. Passeport Luki, au nom que de Bruxelles. Paris-Bruxelles. Covoiturage et ça c'est moko ils ont ma condition confortable en tout cas chez Luki Passport kuna ozala à l'aise ozala tranquille ungo bimsa visa na yo pardon passeport na yo na bongo ya muke na dire pe ya muke aza éligible na ambassade lukanga na na contact na Luki Passport parce que passeport ego bimana ta ya muke ungo bimsa passeport congolais oza espace Schengen yaya ko se trompe adresse te Luki Passport azana pona bino. Merci Naya Willy Mouché, Nico Damboka, l'éternel code mondial, ya Willy, ya Bruno Lobi Kambonga propre, l'argent au sale, ya Bruno, et puis les millionnaires, Dieba Seke, les tout-puissants. Merci à toi, Dieba Seke. Mesdames et messieurs fidèles internautes, comme je l'ai dit, je suis bel et bien avec le procureur, mais c'est le procureur Mvonde. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, le grand journaliste Moustabe Investigation. Merci, même les motos au côté de la débat, la polémique, la critique, moi, il ça là. Merci. Les makasi donc à quoi ça ranate. Si vous avez un grand. Donc merci Noëmbanga Penda donc que les billets to kutanité. Si au mambaza ke bele. Penza poto bande émission na lingi batu mingi ndenge ka lobby on ndeko na bino. Tant on a salé formation, qui na formation, on a été que bon critiquer, yo qui procureur on l'a dit à l'kuta, a salé qui formation, on a même na procureur te ya place boena donc au ministère public bo beta musala nzaranini. Na raté pour ça ba blague, tant na ya ka pona beta, donc a passer c'est comme ça. Et donc on va faire ça yo tant aussi ça formation. C'est formation. OK, merci beaucoup. Donc procureur firmé Mvonde. Donc ngayo liboso na bino awa, pe na sengi na batu mingi. Pour na besoin te na besoin na beta ka blom so ezate bakali faut a bloquer ngango pour ya zala bongo eloko ko le gâté yango bo s'abonner na chaîne YouTube na ngai s'il te plaît bo beta penda procureur Mola TV bo s'abonner na kati po wale zaka po na le ka chaîne awa pour mettre pour neza pona lo baka oyo mundo kona amta oyo lingi mta ko di na se pays sa batu nega bolinganga bo tout au monde le se plani comment procureur wana firme et continue et continue baby bakino so ba boss bela o boya nzeo la kabidate qui aime vous aussi un plaisir mingi et te ko biso to sala ye biso bona bodo kombo wana penza ah ça vient ya longola koma kala po et bien te sala yo tout mutu na nyonga mutu na so nyonga mutu te ngamo na misali donc penza kombo yo monde entier il va ni makambo belé na kombo penza merci beaucoup na soutien na bino lelo na po ko appelle lobby tango boyoka TikTok nous ala kaka to beta ma mbele mais pona ke musika te to na matanga grand frère nanga ya banda la kufi nani wana sundi ya Ntsanga na sundi na Ntsanga ah ouais en Suisse OK donc pour prêtre donc président la président la famille ya mon grand frère Dada Bonga le cerveau bleu de Genève accueilli karaboy pe na pesi petit frère au Picadongo Zimbo na Belgique donc Suisse pona matanga wana pena famille ya Dada Bonga mes condoléances mon vinarubaki kuna émission na yo wa belaki par crise cardiaque mes condoléances en tout cas paix à son âme bandalungwa tozala matanga ya munene pe na pe susu
entraîneur nanga oya format biso na baba de v bazino v bashoma ya sport ya catcher. mais condoléances pendant la famille il y a le grand catcher ya Montoboulay akufi na Lubumbashi Ouais. donc aza grand maître mona A format be chura mboma. Po chura mboma pe babi azala catcher. si aza catcher Chura mboma. si ça catcher ya sala 12 disciplines chura makasi ebele dans la vidéo mon faut la biso pour monter le biso yango Na mona chura ninga songel ba entraînement. numéro tsango bela doit benaki black exact donc côté amina pour doit ndimaka te avant de calme mais soko ye au monde makamna donc ça veut dire que penza wara batu tout au baby ya mutu bolele pena te toko na Lubumbashi kuna passé wana za penda c'est mon vieux pena pesi salon Denis na choisi le roi ya na Gilles du Kando mbala Gilles Sano noisy le sec. ouais OK. wana frère abala petite sœur na biso Gilles pas Pan. senine ana senine ben senine bokilo C'est mec qui na. c'est mec donc c'est mec bina propre abala petite sœur nanga ma pour finini donc on a pessié mbotemi kota zali na pesi vie nanga wa de maître monzone na Spain prêtre ba grand prêtre bandal sinkin ba konzi mitu ya treve wa de na maître monzone to le cannabis merci Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe encore avec prophète Ézéchiel na prophète Oyo ya munene oza prophète na biso ba Indo prophète Simo Kimbangu et puis les 10 Kimbangusto en général qu'est-ce qui ne va pas avec aujourd'hui prophète Ézéchiel na ndeni ah prophète Asa oui asa musali ya diable. oyebi abimi même pas 3 ans na poto Nani? omoni Ta banda kala o. aza oleka kote nini omona ete Te ko banda musala na Nzambe. te ya nzambe te koleka na omoni mikro yoko bakalingi mikro so moto ayebi kilo nango te yango mingi bakutana na nzela ngana bakanga kini mikro kati biloba lobeleki mingi bako Très bien. ye sikoyo moto na nzambe yango abimika denilisi yo otya beli mpo na mikro denilisi abimiki mikro elengi prophète de la nation pasi na yo eza pasi na ngai Afe na ndaka. mikro oyo kaka oyo nakoloba mingi ndazwi bokono wana siko oyo akoti kaka sikoyo même pas ena monene te me nayebi te jon kota wuti esikoyo mikro impoli Te babezo sona ba vérité azazo. ayebi eloko moko te muyaka oyo muyaka moko boye aza oyo mpe elonga poto te oyebi joko elonga esenga mikro akomi kodekone nyama oyo don nalandi ye bato babenga monda te nga nalandaka ye te nayebi kaka nakutani awa bafulaka ye na petit frère na grand joueur papiguet mais alekisi esenga mikro oyebi aketouche mpenza sikoyo papa donc aketouche bakimbangisi te Ebi étranger bato mabe. oyebi atouchaka ne beprise de réveil me kimbangisi te tokoti na nzela nini ndenge nini tofingaka motu te tolukela na problème te doalingi asala obenga yango soki bamati vi na bango soki Ekozala ona yo te. te Po bato mosusu balobaki bako yo mpe okofingisa kimbangisi te. te eloko moko te nzela po tiango ezokamwisa bato ntango natalaki bato babenga monda te donc na mwasi mona swisse kuna doris na mwasi te baleli donc pome eza boye daso oyo muku oyo soki esekeli mwana oyo kota wuti na ye te Wana te na azoloba naosola noko okatama ete bakali yo nangosola no azoki simba kimbangisi azoki so grave ezali wana akoki benga papa simoki mangu ya liputa faux prophète asala lifelo asala eloko te eke bakimbangisi to amodi tokenda lifelo alakeli biso babe eloko oyo apapamba oyo oni alaska pendant epesa bato ba guérison. nyama pamba oyo Anyama aza mutu to solo kaza mutu. soba moko bo Sore pendenge na aza be prophète aza vérité na poto aza na ndako aza na kosala. oyebi yakindani azali na fera denilisi Naji sasa ye moko aloba ngo na poto soki denisa ya wari nta okumi na voiture bake bakolesi na barestaurant c'est un pauvre soki otala moto yango mpe babanga soki sokoaka moke ndenge azobwaka bato jo oyo ko ana ba liste. ye liste ezenilisi moke ye liste akosa nuta boye mpena moto nzambe kobwaka bato ebele bongo azwi ta na ye oyo nyama obelinga azala ko apres esasali deux émissions bakimbangisi bayepa bakozwila ye bakimbangisi te atuna makambo asala soki ofingi papa simoki mangu okokutana na makambo na yo donc ezekiel alobi ya kosakala te ayebango bien alobi akende kisasa foto na ye ezokota deja na makambo tia biso foto ne bamonaki ye yo mpo bayebi ete alekala bachaine bato baye mingi te mais ntango nga nazoba komo na ye na foto na ye mpasa komona makambo na ye parce opesa olaka motu ke yo obenge nga na mboka boye yaka okutana na ngai na bitumba eloko wana nga na sawa nga na reponaka bato na maloba na maloba nga nanga na bitumba te Et pour faire la demi na mama misile okonda ba église te. tranquille ezokobana soki boyeni na ye yango eloko oyo mbuma oyo likasa oyo ya ezekelo akeba nzela kimbangisi na ozela ya soki korepondre nde sikoyo okotikela ngai temps
na expliquer muto ya ntaba oyo eloko pa forma oyo mwa moko boye te azoba moko do aza responsable eloko solo ba yebite boîte beza motu so otake na ye ba bostra ba mbiye ba soki ba ibilise bele atake na ye mais qui mangi so sali nini mais jusqu'à la période ça mangis pour ça les logos qu'est-ce qui prouve que kuroka ta simo gimbango aza na lifelo ya yebisio abi biso so ala kele biso mabe comme ça me la kimbangu to ke na lifelo les églises moko modi comment voni tata ne biso ne bite muta pongo obeza batonga ba école ba hôpitaux ba sungaka batu tala tabo oto sala na mukili école ba hôpitaux ya kusarate ba kam université campus vanya ya kusarate ya muneli na bongolo wana ya kusarate ko ok to soki 2 millions sur 3 millions yo mutu moko boye ovandi kaka esemwa micro oyo matisa pe kitisa oui oyo micro oyo ibakanga viso chef ko bakanga kuna bakanga kuna pour le micro kat to solo bananga to bakama ya préférence micro sala kate mais to sandenge moko te bonga la fini église te na so ne micro sala ka na pena ko boloko ya makala micro kana micro sala kate micro qui ematake kitala ko oyo sala kate so Ezekiel prophète Ezekiel mbuku ekitisi donc ninga za ko ninga koti omoni sema koti wana akokita so aye kosenga pardon te so aye kotiaka kiteti aloka komoloka bitumba mais ayebaki bangimangisi te azoleka asala sentiment mais biso sentiment ezalaka te aza na droit te afinga simo kimbangu ndenge wana kaka boye nesengo kaka na boye finga tomona bapaster ya refrain basala babe te ata bango afinga bango te les hommes de Dieu kasi yasa bongo alinga yebana alinga sala soki ayebi soki akoma liso na yebi te boye te yango na yebi kaka ke mise en garde mais mise en garde apesi ye bakimangisi bayebi bapesi mise en garde babi place bakutana na ye bakosila na ye ayeba mpe bakitasa basiliki nazoloba na yoko na kati mise toza batu soki kuna bato bambeli bato bacoup de pied nakimbangi fait nzambe na ngai ye wana osoloba ya poto to kisasa église eza na bato nyonso tu ok église komo moto aki boyemela kati na ye aza na esprit na ye baza ya kotomboka toyaka baboxer bakatier bajudoka toyaka bato ya mitu donc bato tu baza kuna no bape asamela na kimangiste soki kini toki tozela kimi ekotokende kini toke nkamba akokoma akende nkamba nalobi yango alisen akende nkamba ate boka azotepatepa metusola deja aokamba aomona simo kimbangu mais esali basi afet simo kimbangu yango moni ede aza mtelevision finga ye nayebisi yo me kutu moto asala ye denilesi oyo aza akumisa akumisa simo kimbangu mutu oyo grand oyo aza prophète de la nation ayebani monde entier denilesi ntango alobi ayoki ameka jamais kokende bongo me yo loka pamba oyo obimika sikola na bamedia wa okomi kofinga bato paster moko aza kodekone amona yango bien me ayisuka nango komona oni ko oyo kala lobi sikoyo nde na ye awa na passe message ya nazo jeswa ya avie mata nazozela ya de adéclenché guerre na bino batabana ya kosakala te baza na kanda na kosakala te est-ce que recteur kisolokela yoki yango mais recteur kuta abengi ngani me moto nani abiso bato babengi mbele me recteur tracé abengi nga mpenza abinanga moto nani apo salimba mwana mongala abenga me moto nani leki nanga Florence Mbola leli donc ozomona mponga na fani na yebe kute donc bato babengi badoris na Suisse bato babengi ebelebele donc ndenge aza wana aza na makambo na ye oyo sono nzela yemi place atelemi mpo bakangisi na bazeli me aoze aza na makambo na ye api na tene moki na butu elalaki aza vide aza na eloko bonza beta eloko na luketo te aza vide omonaki ya butu aza vide kolia eza facile nzela ye bakozwa na nzela tu ya kobeta mpe bakoleka ye aza butu aza vide ngana tingana monaki na butu aza vide yango nabika te message passé aya mpena kosenga bolimbisi aya mpena change maloba po soki aye kaka pasali des émissions afana ya namoni yango ntango na koya botikela ngo na terrain mpe soka makambo na ye merci beaucoup merci en tout cas là c'était la parole de
procureur, mais c'est le procureur Firmin Mvonde. Alors, Firmin Mvonde, Jean-Paul Welly de London, Motema Merveline de London, Jean-Paul Welly, Baotala Biso, Nalinga Kito Solana yo likamu ya musique. Merci. Tout vend de la penana no musique. Merci. Qu'est-ce qui se passe encore? Namoni les défenseurs. Ouazala ki warrior lokola yo. Ouais. Lelo oyako. Boksa maloba. Oyebi, Bakali. Nadari sa ke. T'es un petit tante. Yo qui tsanga boani. Wazaki wala loko. Bon, yo bolé sara maka omo boko. Ya binele boy. Wazala ki wala. Mais ozala ki warrior. Moi la poto. Yo na ki warrior. Warrior veut ça. Pardon. Warrior veut salama. Nas kombo salama. Si on a kombo langa muneno abo comme ça warrior. Non. Tandis que c'est un petit frère, un point. Ma famille. Vous avez le mal, comment est-ce bon. On va souffrir sur le Oh, et la bongisi, la bongisa. Comme j'ai invité la gars la bongisi. Merci. Les défenseurs, Lelo Longwe, a comme le baba n'importe quoi pour la combo ya frère Nayo Fali Poupa. Merci. Ou ça Lelo légende de la musique congolaise. Ou ça la fierté avec les danser. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les défenseurs et qui est derrière tout ça? Merci beaucoup. Question posée en blanc. Au Moni, ça fait 1 mois et demi. Tu vas bien pour les défenseurs. Ok. Na benga procureur pour les bateau ou ba pesa nga penza ma solo ou les apenda exact ou les vrai. Très bien. Les sorties à les défenseurs. Ils ont sorti mon cas tabimi car bon té. Au Moni, ba guerre mo to salama awa makasa wa ya Jaël Show tant ba guerre ne to moki awa ndenge Jaël soit comme ça toujours staff a fallu wana et on peut ça mo bolo kuna. Po na staff a fallu bango ba yo kana raté. Bazal ba guerre na bango. Mais lelo Jaël so mo na komisi o ya fini oyo azo komisa ba oyo. Et puis ça déjà moni. Tant ngala ina makamwa na tali na bité. Mwana oyo ko finga ba mama bato ba tata bato ba chura mboma ba biso ba procureur azo kipete faut ya sikoyo ko toucher sikoyo parce que na ba mon vie na ko toucher fali na musique makamwa sala busoba. Très bien. Critique normal. Mais na ko toucher te La vie privée la toucha ndenge na toucha ko felo mide ina toucha Ferregola ina toucha héritier. On est bien. Très bien. Toucha JB on est bien. Ouera il fallait na ko sala jamais. Na uyaka na sona bete na musique itango zo kende ba mo boye très bien ça a royoka mais na ko kende boye jamais. On est donc l'histoire c'est quoi? Ndenge kaka mameleka ki bongo bo entourage a fali ko toucher bango na ça pena ozoma même omoni Donald Trump omoni ngazo nani Poutine ngazo Ukraine kuna basola kaka bazo pola bana mais ira kuna umela te Maduro kuna do Trump a dit que place oyo na ko toucher te mais amike wana na ko toucher ezalo papa fali entourage a fali wana donc ngapo na ko subela bango ko ya mabeba lela dans après soki na monike mabezali so po mesani Jaël moto peleka wa mutakana bima mais na tellement les défenseurs comment Jaël si qualité parce que sont bien abimi non tant soke Jaël tangu a monike bata fali biro fali balbaki na Jaël ndai biro fali apona na biro fali fona tanga bien Fiston coloqué faire gagner un fiston honorable fiston coloqué na bengi na commune fiston coloqué ko la ko baksa ba commentaire te pardon tala o émission nga na mla loba lelo fiston coloqué on t'a comment voilà ma bêtise fiston coloqué faire gagner Cyprien Nzolo Dekos Mukoko nani kutu sule ka ngala benga kiye on a sule ka na la benga kiye balobi boya yo beki bengi ye na vanuke balobi nga boye Jaël comme ba ebisaki déjà katanga ba comme oh yoki déjà ba comment tangi wana yoki déjà babaki Jaël atanga ka ba comme na bango soutien na monoko na ye Jaël pa na bango ba yebi ete donc ba yebi ete et comme ça dit na benga di badiata na directeur wo balobi Jaël ko o tazo lo ba wana po yazo yezo finga di badiata akumisa bango o ko bana so bigam c'est bon biwa sango biso longo so makambo wana to boyo tang ofinga biso ikola Jaël pa na biso azate so Jaël sikoyo nanenge moni fala sala ni ne wana live ne wana blog malobaki wana bato ya bona balingi bango te ozana bien Jaël sikoyo touché bato batali Jaël omonia so Jaël sikoyo asali nini abengi les défenseurs oh
J'ai la bengi les défenseurs. Ozoka bien. Nazo yokayo. Naoka li solo. Sahel muta bengi les défenseurs. Arabi sauver ngai. Ah, kenela makambo boy. Finga fali. Yango moni ba msuswa. Ba fali tamo na lobaka oyo na lobali kamukeka labi. Batikaka bato fala memi na poto. Fala lobi na nga en tant que son grand frère. Boluka ba vi na bino botika ye. Po boko fingisa ye, boko fingisa mwasi na yo. Baka bon wa. Après joka pa ya bani sus ba dokabi joka. Fala katela ngani kama joka mkatindela ngai. Pona lobaki na joka. Joka za yote. Rana bien na joka za yote fali. Mais fala se prêter pour la ye. Bato na baza bien. Mais le bato wana bakani fali boy. Niti na piège. Bakani fali na mutambo babike biso le to la ta fali. Mais fali na katina la besoin na bangoto. Moni nga baza wana. Par la besoin ni à Jaël, ni à Maniké. Bato ba même la poto ba la besoin na bangote. Ya on nomba comprendre na e on sa vie na e tranquille. Si bon j'ai la saline. A bengi les défenseurs. Jaël. Bengi les défenseurs do finga fali bongo. Na o macha monte. A fini fali aza pede. Aza des fois ba fongola esima ça salaka. Non ça pour que donc on bato tali wana ba lobby dans bien te ba ebi Jaël. Yo sola ina bango. Soki kaka bango soki bango ba soki na lobi ba oyoka soki ba bon na lobi bango ba benga Jaël Jaël à la télévision a confirmé parce que le bino siko nde ba ansiko bo ti ba la bitaka c'est la bongo ba bina ngaka Jaël ba yebi ete on ça oui oh ça oh l'arbitre Jaël ba yebi ete oh ça l'arme bina bango ko ba yebi ete ya partout ba yebi ete a sona ne a ça ba TikTok ne la ba noela ne ba sona ba saratora kuna ba yebi ete ah ba lobia oyo biro afali on atanga ba lobi na ngango Mais comment tenir les affaires so bise pe ya lobi na ngando tanga kombo lobi na ngango sikoyo makam oyo oh toke mkebe zo faire lobby nani mabete na WhatsApp na bayo ka tsabe mamuli aloli quand même yo ka tsa oya ça fait que je me suis dit qu'on a la robe patiza kempagisa tomoni ba meseri roba omwema na machine ole oke koyemba na studio mosusu meta moyena na pas fait tomoni mosusu mais la réalité là comme ce qu'on a là les tout comme la réalité petit réponse c'est que simple au fanatique on koto habiter là haut oyo papa vaza na ngo ba misu bazangi tenga les défenseurs dans le but des choses c'est qu'on est aidé ça va faire oui sous ça normal qui était papa fait à ça la meilleure fois ils sont naturels pour ça payer sous ce qui ouais frère et il n'a pas fait que ma sous la sirène et ma sous donc déjà pas différence ces alliés mais était cartouche en fait merci monsieur Zali sikoyo biloko alobaki bato ba biloko wana noso c'est le casco n'est-ce qu'on a Jaël sikoyo est-ce que mambo les défenseurs ont ça un rapport dans combat Jaël? merci la nesco Jaël là n'est-ce le mon point omoni nani déplique assez le moi mke on nias assez non déplique te Robino Munzi a tout ça la sortie moi mke wa ezamatina batake Alexis Wecha yelie Jaël yelie là dans bien na ba manike nazoka yo na ba Kofax Gims atangaki bangote akomisi Kofi là dans bien ce qu'on est défenseur a fini fali abi ko tu ba play awa nini na autre chose mais que Jaël souvent ça ligne comme ce que Jaël d'atinda qui est défenseur en va toujours dimater yoga na lobby Jaël yoga enalong yoga Jaël na lobby pour nini ça ko oh il n'est pas fini fali aza deux fois fali abeta au stade il va stade wana pas ça deux fois ba pede bona boy là na bien alors bien les défenseurs ce que vous allez vont finir bigoti na bien vraiment la classe non c'est au spambo qui pète na bien pardon tu sois là bien on a touché fali a fini ali a fini wa même la poto papu baza ba larme et donc c'est va tinda il faut répondre automatique a penza automatique OK ça na kutu bo finga a kota ma game cité ba finga jana na so muntu azo finga fali azo finga deux fois azo mettre be ça da minene pas ça deux fois autotini tout ça a fini mutatinda qui est c'est Jaël non solo bien pour Jaël la moni ya ba tikoto na ba linge souté a lingi solé aya boye ale batu ba score compé batu ba kipete a sali score nini ay ko lo basko la nga bien Jaël pour la yele bien la nga Jaël alo bien yo komisanga
Yo defendanga te okumisanga te ntango mosusu mpa presse kuna owangana nasolisaka ye te ntango okola problème na yo ozela biso nani bambua na Alexis toya kokota makambo tali mutuna makolo te te tokoma mpa osala mpo na intere na biso soki moto ana awanga na biso pembe na presse tokokotela te obunda makambo no yo moko so moto ana azala biso ba inutile osala makambo no yo moko ba inutile wana na moma mo bakokamba gims awa ba inutile wana tokomaki important mpona kosonsa gims na nzela ere wana bato bafrançais bazalaki te ere wana bemission française obeta su te ba inutile wana nde tobimaka so guerre ye makasi ekomi maréchal alarme e Alexis Weshi chef de guerre wana tokomi na bapage tokomi te il faut tozala bongo fo moto alingo bongo a vie si okomi na baka problème nde bokomi utile so problème eleki bokomi inutile toya bato totimbaka mpe ya blagi te totima mpe totonga mpe na privé te mbi so akomi na mposa bato aoya okutsa lokola moto alingi bato so makambo wana eleki akomisi biso bambua yango biso tolese tolobelaka fali kafali so makambo ne uta na nord sud est l'ouest so eza koklike ka komba mutu moko boye aza pembe na fali toya te défenseur atia comme na niveau bando toucher fraise ngai nayebi ke tokomi pembe la stade de France na yo vanda so na défenseur te merci la suki au monika lobi ma bepe c'est ça alobi ya tokomi na stade de France na kosoa na défenseur te on a distraction mi distraction si asoya na Gims bafini Gims bafini Janana bafini Robino Mundibu bango bakipaka te baponaka te non so mpona kipe te batofina so bato moka mikolo ndenge ezalaka ko jale lui biloko oyo parce que ezo etourne aolakisa bango sikoyo oke na okota te batini ye bakota te abedi ete babengi akota babengi yango ye te mpo amoni mpena bato wana bapese mokongo sikoyo bato batini mpe te bakipe donc ndenge asali basali ye mpo bakipe na protection ya bino babinisaka mativi na kosaleka babengi na bango ye te batindi ye te sikoyo no biloba alobi elobisi ye parce que kopo eza ya ye na les défenseurs na petit Alexis Wechi mona tanga bango mibale atanga bango mibale na oya te Alexis oya te boze belete te po ebena lié na Alexis baza pena ba charger à guerre alobi baya ebele na poto kaka bango dete alobi toya ebele na poto accompagne ke entourage afali batournele mpona koloba omoni nga lelo nalinga te bato oyo nga nalobeka bala mobina fali babalikola fali mpo lelo bato yoko soki bozomoni Jael mena bazokende makambo oyo mpe manika akenda alobi bilo mosusu kwana ke soki olongi na Alexis Wechi tokoyela bino ça veut dire ke fali oui oza na mbongo oza star mais lia mosusu nga nayebi bien koleka bato ebele eloko nandimaki kaka te ke makambo oyo fali esuka bana kala omoi jour makambo oko po fali aza na succès ntango ekitaka tondima te lelo kofi bakomse elo neti eloko mopamba lelo et Kofi va comme ça puis le repas non c'est je soko te ko bon te parce que ndenge ba comme ça Kofi et c'est pour ça mutu te ba comme ça bien noté loko mo pa mané makasa kwama Kofi ça yo connais ça non so loko moi lo basala et loko basala Kofi wana et so amana mutema makasi et so amana mutema makasi et makambo yo to lingi te lobby bato ka so fala ko ta dani na bato ya meni la poto na bato ba comprendre que ba mona fali te baso ambongo fali te siko jeli so ba diminuer a monter mwana wana o ba golo ba pesa mbongo ba kumilo golo yem tati défenseur ma soli non na ko musika te eza ko te aya lobo et di ba dia ta de ba soli na a tomoki pombanda ba mbana soki mwasi a di ba nan na la baduka lukuta di ba dia ka ay mana manuela te wana j'aime ta bamba ngo bato abama autant lukuta na minito bio les défenseurs petit nama non que pas gola ko bo sala no jae comme la vino simité vraiment fali tas qu'on devait mo saloger pour moniquer c'est là Jael Azadi côté ba warrior les défenseurs côté ba gola ba ça comme nandeni pour ba gola ba auto pèse les défenseurs 1000 euros et ça la connaît ça la ka mambo ya ni ya bem colonne na répéter ba goloa ya ben donc comme gola ba pèse na do pexo warrior ba ni sukola kaso la tête ta rien te ba pèse sans respecter ba pèse le poignet na lobby mutu biso ne so so langa boye ngala sa batu yo na mboka bana monde entier ba se pla langa ndenge na soloba na fani mbola passa la loi dans belia atinelinga to yebi jan de tambolaka atinelinga bon les défenseurs sont ça igolo te ça va payer $1000 wana
Ba o kutu basana kuna mona basali ba live babi bazwaka te mais les défenseurs aye sikoyo. Babi kuna ba no babi boy. Babi les défenseurs un warrior vaut 10 $. On monde ba fait $1000. azo ba na ya tant na salle d'émission nga intercepter nga na ba golo sikoyo moko tin golo ma tinga 80 livre sterling na Ba tu 80. eza mbongo ta 50 ou buta pesa mbongo te Les défenseurs kuna sur 1000 à l'écart pouvoir. ça pour dire la poto na za la vie eza bien pardon mususu aux États-Unis Combien? 100 na otanga pour amon Oui, ah bah, tout fait non. mususu aux Belgique na suis Belgique D na suis ça 50 Voilà ba golo kaka. 80 ba golo ko Eh, ba golo ba mo linga yo a tito non on pas encore 50 côté 10 côté Tu vas vouloir. ba golo donc ça veut dire quoi au moni pour mes atolo ba ko na ndenge na telemi awa na on peut ça faire les conseils Te pese conseil na téléphone bo sur la carte. s'il te plaît na procureur Eh, ala ba procureur ça je pense moni on a na bike o ndenge ba comme ça kofi bakali to so na bike mon pas ba comme ça dia na ba ta pambala bo fana ka na télévision il de loko pamba neti et loko zanga tina donc akoko lobate et ça na passe même ngana mankaka vie mais et ça leur soit assis, on sait ce qu'ils appellent. oui mais na mona ne ba kenda na tous les jours ko na ba loko te menge soit kanda comme ça nga procureur na moko to et soit nga comme on content parce que et loko moko na boya parce que viens dans la landry le landry pas à une échelle ay ko toucher na ndai yonga jamais au quand ko susu na ya mama ko felo mede okay ba na kam na bango soki ma beza na loba ngam na loba mena ya buna bote donc bato na makam na bango ya moni fali on va toujours nga fali en tant que procureur mais voilà procureur ya moni fali na kota makam na minute so na kota ba ma makasi on la fali fakemba biro fali ba comprendre botika bato même la poto botika do botika surtout bato na poto lombi ba la fali ko ali fali fala ko rapaste moni fali injire ko et tout ça que Moutinho se injira sepela na mote. ya monique na limité na minito biwa fali bon ça veut dire que boyebi bato ba finga raté surtout Jaël na ba Alexis wala botika pour Alexis weti nezala surtout pesa ne nini asa fantomas na ele mbata bitu mboma surtout pesa ki photo le partout ti arozwama eta mot Bon, pesa photo na ye. si Mais comment vous menacez Moutinho? Ça menace, ça permitté. obi ko ben o ben kenan chef de guerre yo monzo e lo zo si bo a tout ça bato o ba ko toucher de la vie bato batinda ki bala simo ba fandi ba makate ya on a dit que ba kam to bango côté na pessim éclaircissement ma Jaël na o lobi comme les défenseurs et ça Jaël mda sali kopo yo po kuna bazongisa ye na kati ya makambo posi ba bengani non so na tenge bakoma batut Jaël kuna zate Autre bateau, ba kombo ba berek, obele bango ba soli na ki ba binga Jaël. oui na bengi bango te sololi ngam na bengi na bango so bengi ngaba bina ke ba benga Jaël ala bango te asane ye moko ye lete ne ba sa makam na ye Ba binga Jaël moko. obi Ka ye moko Jaël. ye ko ba so se batenda de ba sa soute ba tu wala ko ba ma poto ti maketa parce que bango tu ba bango moko la dans le vide kuna ba sate tout le monde qui va y voir ba tanga ba hotel ata moko se route batanga ba donc ça veut dire c'est ça ya on moni ngalo lingate pasi et quoi la fali na bato oyo ngaza procureur Fallait les une grâce, une grâce sur le système. fali so ta fali atina e pupa amona bola matina aka fali za la mosonga ko pas les musiciens Et songete, a sous rappel la façon. Et le route, bimisa na prison, et ça mouké. pardon Mais bimisa yo, le bamboka fali. pardon Yo fala souvent mingi la fille. ça pour la confirmer la poto box ba ya quand on a te voir c'est quoi yo fala vous confirmer la poto box yo on le ba goûter yo c'est gras yo on salité ba to ba ne bo omoni ndena za awa omoni ma bago na ori tina mutina sa mini pour la nga asa mama fa la ngai ya omoni mama fali na metis boy na kele mabe webi ke le fali to moni No attaquer nga marka si oui la saini. la sala no la me omoni ndenge na le défenseur aso la sapeda ke ye kuna pas ala ki baza ba deux fois abi ke ye asa mobile aso ko bien ça la katia abi baza ba deux fois kuna boya sala bom kuna pas api pas fali tu vois yo ba kuna sudan no abi kuna bena ba deux fois asa ba kuna siko lo nini ça Yo fa ça la connaissance ça solo. lo ni ça Je na tunio ça la connaissance solo. et ce bon moment on peut se voir et là partout et là ça la m'a passé
ntango asoloba ndenge wana soki ntango tozotala mpe makambo ezokende kota fali so tovandi avaki koza vosa bato bakoconfirme yango mpe te tika sisa ko naosolako tomoni nati lokola alobaki pati ambroise defo landi komo mitu namoni awa mpo nalingi ngamola Kama nani? pati soki nsaraza Yelo kote esa video là, ezma bien ça y était. tika sali bisoko Au bout de comment pas dire ça ça ini. pati nsaraza bafunguli ye lisoko bazo ale yokola mwana moke To c'est la TV. fali nakolibanga na meza bana pati saraza ye nokelomo nanisemo siko tunango fale yaka siko Ça asa marié. non siko Asa homme marié. tel tomoni ba eloko ezokota ya nsima na pardon tika na solo mo tomoni ko nayebaka ete pati saraza ngo aza sali te nom tolale obala itazalala sali te Moussa, est-ce que je prouve que ça y est? nous sommes telema bien baga tikoyisa mongo Et maintenant, tu niveau qu'est-ce qui prouve ça? eza bato batindeli ngambo bango moko biro bakuna te Biro nani? ka biro fali te babi tala moto mongo sazozo siko tango kindingo aka deux fois fali lananga ba deux fois fali deux fois fali oyo mutu babango le deux fois am oyo pati amboise na tino kola lobango deux fois atuwa ja fali ka oyo sur pati ça da tomona presque bien que ya trop confirmant autre ti to komena fali ba deux fois Non. non dis C'est la TV, je ne permets pas ça. Non, s'il vous plaît. Si ça n'est coco, tam ozo diffamé c'est ça le basi est bien bonne image à misiki. tika c'est ça tito pour fumer que fali obesa solo Mais quand solo bien, nous que na makambo solo ba. Nzoke Ko sala ba ya ok. tika les autres OK. ti to confirmant ngo parce que au moni ti ba oyo ni saka ti ba ba muto ti ba otanga komono cha ti omone komi ba solo Ba on diffamé pe. ti sai pa na biso ni na pa na biso ti pa na biso so fali kaka o bu ibenda ko na bango ezalaka Ils ont mantel. ezala non oui on dans ce za camionnette pour on dans ce le bunda na mal Bakanga pe mo ibi. ti ba kanda ataka tebo edenida e comme yo e malembe oui OK. souvent on ça fait omoni fali ni ezokendele alenga bato baofanda mpo bayaka badusu baya alataka sting aza des fois defisco entourage na ye tout bazo kaka ko entourage na ye ezonima ntango ozomba Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour les emmener sur la sortie? nga sikoyo na makambo tu comme leso na koloba na suka bato bango bande mpo bato nde bakoma nga tosola bato nde bakalifa mpe falisa koma deux fois falisa koma pede landanga me nga sikoyo ntango ne phase ya suka na koloba nayebi fali bien oui ata bato toswana babena nayebi fali bien ata succès nende balobaki akomi bongo bamosusu atie ina alati bilamba rouge alataka sengle te na bebelebelebele mpo na nga nayebi fali ndenge alingi bétise ndenge alingi kolala bamomi akozala deux fois te Très bien. wana ozoloba Voilà, oh, ndeko yebeli. ala yebeli ye Olinga lingi olala ba momité parce que s'il vous plaît, rectifier place toi, c'est un homme marié, c'est un responsable, toyebi madame naye, madame Nana Ketchup, ko tia été ndenga lingi kolala ba non non s'il vous plaît. oyebi S'il vous plaît, Penato, bon, ça est une mission focus investigation et Moussa Batamaele, pardon. oyebi ne S'il vous plaît, protégez Moussa Lananga. oyebi ne selo moko Eh. ndenge naza star moke boye Na, ndenge naza star moke boye de ba commission pour la ministère star. Il ça ma BPT. ndenge naza star moke boye femme mpe na pane na bali mu ebele ko bayebi ke ndenge naza wana leso ozali kini moko abongisi kama préservatif abi te kwana maladi te obligé bamusicien eza passage obligé Bamisa nyoso. eza tala oza star muso star ko epala olinga te Olika wana. tala olinga te nga mono emo ntango ozala fali ko mamusuda ona sepela fali nga be wana mpeso fali yanga kopine na yo bayebi deko na sui moko omoni ezala ko eza star eza bongo Nde oloba mamona ndako etushaka te wayo na yo. solo star eza bongo o procureur o mobali na bapasi te na mobali naza mobali sokaka naza mobali donc ndenge ezala ko abita divorce ata badifo na bala soki komele nanu Bana makambo kaka. naza mobali yo tonine bao makambo tokoloba ndenge nayebeli bamisien to bastar to
eza bato basalaka basheke bacope so akomi na kombo bazobwaka bango kasi mosusu bakomi bapedale tala likolo ya kombo te kombo eleki monene ye tomoni motakala pati soki saka za wata donc ntango komi monene bato akoma lufundu bakomosabote bamomi oyo mpe basi bakomi na succès amosabote mibali emarchaka basi te mibali baka ndenge moko wanunga Très bien. di ke nga nayebi fali bien esalama mpasi yango moni soki bato bayebisama ke kombo ozotika fali boye fali azalaka des fois tate fali mais nga nayebi fali bongo te soki nalinga na bafali na miziki so nakota na bato baotinaka na tate fali na makambo buzobeleka pembeni na ye nakobebisa mokili mais mpo na fali aza mobali mais soki nazongi koto c'est mon petit naoya kotumbai natumbaka baninga te Très bien. eza na limite bafali Bravo. omoni problème nanga eza nini e osala mpe pasi ke lelo komona les défenseurs finga musicien monene boye aza légere fali asali mingi azokontinue kosala badouble stade de france les défenseurs jael oh abi kobanga te yo okangami kaka jael bo abi na yeke soki kutu fali akangi so lananga so akangi so na kisasa ekopesa so makambo baye makambo wana ezalaka tala bakangani apesi baexemple jael yango mwana oyo amanke oni mona alobi défenseur bakotikela etante fo bafinga ye batake ye mais moto moko alobi aza te silence total alobi ke ozobengana ntake te babengi ete ye mutu amonte likambo oyo bref yango wana le défenseur ninga azala na c'est jael epa fali ko ata osali ndele kosali wana obongisamo bien pa fali ko balobi na nga bakomo na tangi bayebi yo te. Merci, te Fosé. Comme la télé, c'est l'État, en tout cas, mais c'est le procureur Firmin Vondé. Tous la Focus Investigation, Congo Révolution. Merci à vous. Merci pour votre attention particulière, mesdames et messieurs fidèles internautes. Merci à Luki Passeport, au niveau de Belgique, Paris, Belgique. En tout cas, convoiturage. Où ils ont des conditions confortables. C'est mon cocher. Luki Passeport. Et puis, on a mis sa passeport dans le monde. Vous avez un espace Schengen. Celle congolais, le premier de la classe, est éligible à la communauté congolaise. Et ça, quand Luki Passeport, vous avez un passeport dans le monde. Patience Mukenzi. Des longues jambes, éclairage public à Paris. Patience Mukenzi. Des longues jambes, na peso mote belé ya Bruno Lubi Kamonga propre. Ya Willy Moucheni, ya Willy Kodamboka, ya Willy Moucheni, il est incatanable, il est inzoulukable. Ya Willy Moucheni, Kodamboka, na peso mote belé, grand frère propre, ya pareil. Mais c'est le procureur Firmin Vondé, tout solo li makamouya prophète Ézéchias, tout solo li makamouya l'artiste Michel Fali Poupa, au petit sur détail. Lelo Oyoyo, la fois passée, au Lobaki pour la vice-président à la team Ouattara. D'ailleurs, nous avons informé que héritier Ouattara va remettre le 3 juillet dans Zénith de Paris. Billetterie a déjà ouverte dès aujourd'hui. Billetterie Fungama qui va habiller pour le 3 juillet dans Zénith de Paris. Vice-président chef Mishka, au Lobaki na ye. Ndengo Lobaki a l'équipe à répondre gentiment. Est-ce qu'on a qui intervention ou sortie, il y a chef Mishka ou il y a vice-président, il y a la team Ouattara? Merci beaucoup. Avant de répondre, na minute oyo. Na sala bato belé na komna mutu munene na pesa bato nga Nadine Maïfoula Gauloise ya Tongo na Bruxelles, ingénieur maître Dadi Dulombe, petit frère na propre ya Musingombe, maître John Moïse ya Boussele, papa Doris et maman Natacha de Genève, bana papa Simon qui mokandani, maître Jamos le gars full option, mon frère Makila, Wazekwa na pesi Wazekwa Wazekwa Félix Wazekwa président Wazekwa Félix Wazekwa na pesi bamba continue l'histoire mabanga na moni e penza sko tout a besoin bato bana makambu ya bwanya sagesse sala na sentir ba sortir ne sikoyo ezoke ndenga na linga penza c'est comme ça que je voudrais bien na pesi mbote mingi pas ali na pesi pasteur le visionnaire Padjo na Liège pasteur Willy Malé dans la Verviers maître Ninja Sikatenda maître patron na pesi maître Ninja grand quartier Hervé Fachon, Didier Otokor, na Afrique du Sud. Ok. Omoni, bakatele na partia vidéo moko na monaki Mishka. Yana ba toujours na reproche akaye parce que ye na monaka lobi nenga te a bebe tia ndenge biloko na solo ba wana bula bula. Mais afana répondre Mishka, ok Mishka ke mpoli pe. Mishka sa ke mpoli penza. Ya za zempolite. A dit koloba. Ouais, ayebi koloba, ayebi ndeko loba, et puis atangi pe mingi. Et puis malogwa di manette c'est ndenge va bato ba mal comme. Ndenge Robino sala ko. Il passe à dire Robino parle ba bon. Robino parle ba feito ba sorine te poli. Na mona ki Mishka loba ke belé na randa ki
vie moko to komona kala redi akobwaka ake atangi komo te po komo atanga yango po so tangi komo na ozango mpe mabe mais na comprendre alobaki boye na finir héritier non omoni ngai penza message ne maloba lobaki esali nga mpasi oui elonga nga linga héritier mingi nanga héritier akota na bapolémique te même lere bandaki mama fabrikas oui esasala esili fo bwaka sikoyo obwaki otali sikoyo orchestre non succès héritier oyo azalaka na ngo eza kaka eza kokita donc bato bamoneka yango to bamei tomona baconcert afala betaki awa emonanaki mingi te mpona bato nde bayaki na bakoswana oyo bayaki baconcert minene yango héritier pareil héritier bato baza na besoin wata eza moma ya wata Très bien. sikoyo yango fala kota na makambo ebele ko makambo nyonso wana boye ko soki azongi susu tala meme badanseuse mpe bakota makambo yango mpe twana krisike nani soki nani mwasi Christelle aefinga okotoriza moto Wana oza bakonte à rendre na bango. nazomona oui mais orchestre wata biso nde biso ya procureur tokozongo mabe toyeli wata mpe olandanga mais ndenge namoi mpe bato basepele nango te bato wata yango mishka Basepeli te parce que babefingaki. te mais ya Christelle te ya Christelle oki mabe mpe nasepeli yango moni mishka oza na région esalinga mpasi retiaka petit frère mpena aza bana wenge maison mare bana wenge nabele swana héritier naye mpe nakindi ya mayenga bien yo nabeke message ya mishka wana etouche ngai Très bien. même nala problème na mpaka lingomba mpo akretiaki nga na otyango na pembeni mpo na oyela ye mpo ya panza orchestre héritier mpaka lingomba fana fingi danso ya mishka sona ye oyo mpaka nazomona akota kaka me eza na otya mini wana mpaka lingomba elonga ba sentinelle eza na pembeni mishka ekomini nga héritier mpenza boyokanga su te c'est mon petit eza besoin héritier akende mosika Très bien. même ku makambo nde ezali ayaka nde koloba te atinda ndenge babaka baza bamiska badadi mola ndenge akima na poto akomani bamema ye ngulu Akima te ayaki ye moko abala. sa nini tiko bebisako mpe apeti nanga te koka te nakota ye abenganga su te bada akima bo meza miska aye boloba aye bosolola mai naoka mpe ayemba te Akoma vice-président. Vice ayeba. Ah, motema mpasi. Ana mafoko danser. indela te koto wana ti alekaka yemba te ayaka baclash yango miska Aza vice-président. merci vice-président naboyi te est ce que mona confusité egoyanaka vice-président mishka message wana etouchaki ngai nayoki yango mpenza esalinga Bravo. makebale me femme alobi oh asoli mabe te attention C'est ça. te touche ngai wata aza nga donc tati otoswana kaka Ti lelo. otofingala kaka Eh ben le concert le 3 juillet. Wata ti date. dango na ngai ozala zela kotelaka bongo ngulungulu te Tena tuni ongulungulu tena tuni. awa basibiri tati lelo aza na bato mpe héritier mpo nga te omoni portable nanga so bafalika mpona ya mama na ye totilo ezala Banimero différent. baza ebele Aza na mokili wata. atiraka na video ya bitakala na basalaka te oka tout ekoti oyo nesala nango nini donc pendango ete Abi oza makaka osenga ba video mitakala. so likambo eza na senga na procureur ete na ojuge yango ndenge nini na senga na juge oyo likambo bimi bato babengaka mpe na mosika so na botanga kombo wa basilikaki mpo babengaka na mosika mpe dako eloko mpe ebimi eloko nga bene na bakonzi mpo baefereka mpa na ngai yango mpe na wata mpenza oza mpe timonani na mingi président goga moto na tembe naza na besoin na yo ozosala diske concentré na makambo miziki na studio na yo mpe oti date yango tolingi tolingi date eshue te Très bien. soki date eshue keba yango tolingi wata zala mpenza tala ozala bakali ayebi kosala promotion ayebi koloba koka basamba 200 personnes te donc wata on ensemble procureur nakafalantika mise te mais nabika bien ke naza na mwa lisu mpa na yo Très bien. oyo elekaki oyoka lisu ana be te mais wata mbongo opesanga mpe na kini mosu etikalaki bamisi wana ndenge nini ozala oyo vie bono obenga ai oyo noso etikali nabela benga obika mbi oke Te yenda yambaka. Ayambaka he. Tisnola obengi te benga. bamusicien nde bauti wana En tout cas, merci pour qu'il y a pour un message. Voilà quoi. Pour ça, concert ti date le 3 juillet. nasepeli Ouais. date boye na diske batika baclash Très bien. bapolémique babenga nani parali ngomba charles tala moni bango na lobeso bandi awa mpenga mpe so akote lobeso nalika charli para te mabe kosala mpe lobeso aza na tanga charli para donc ndenge ezala botika siko bozala siko botala diske
na conseil na conseil ne Simba. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'était procureur de la République. Firmin Vonde, mesdames et messieurs, fidèles internautes, comme il a souka émission Nabiso. Maintenant, la dernière question, on a tout notre comme il pena na souka. Les filles à bout, on se signale qu'on a pu épouser des balinites Nabiso. Na moni l'artiste musicien Choulai. Qu'est-ce qui se passe encore? Na pasteur Nabiso, pasteur J.F. Ifongi, ça un grand homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe encore, Firmin Vonde, monsieur le procureur? Merci beaucoup. J'ai fait c'est un frère déjà. On est musika. Avant quand on a la musique na wana, ba vous ayé na César Loboko, na Jean de Loko. Jean de Loko wa ba Jibé. Gidel. Nam na kosa Gidel ba Jibé. Ah bah ingrat, c'est mon petit. Voilà bien voilà, on va t'enseigner. Bon enseigner. Gidel. On va t'enseigner. Ah Namiki. Oui, so salé. Et viens sur le c'est mon petit. On va finir très bien. Petit. Donc na pescara donc na mito biso polondo kota zalia kenda. Yem to na biso penda pauvre kenda biso polondo. Le Gidel petit, ba osala Gidel na César Loboko. Na Jeff Ifongi. Bari na groupe na bango. Mais problème c'est quoi? À changer comment les cas bref, à comment pasteur Homme de Dieu sans église. Vous savez bien. Oh. Il est pas là, l'air, n'a pas la dette. Après commencer l'émission, qui porte la tiwapi, bona, ça là déjà ça là ça t'es dans le baraka. Yes, si tu connais la mariage à moi na ekuna, tu peux mettre sololi, talaka uzangai, au comment ko yela mabe, alba la tika. On a moni moi na yezate mais pas mes amis. JF na tali vidéo ninga kena ba Choulai, ba Drissa tipo ba Lofombo, bo bazokomisa fali. Omoni bango bakomisa fali na musique ba collègue ba musique parce que ba penser la bango, ba juli bango fiza, na mabete parce que baza batu na musique. C'est quoi oui, il y a le ba lekisi, mais c'est pas ça. Avant on a ba frère déjà, ba yebali déjà, mais j'ai ko tanga beta mindu ka beta mabe. Nandi ni la beta ki mindu ka kenengo mabe. Donc akisi ba ndenge mo sakalati. Vous comprenez? Jeff c'est un frère pour moi. Sur la vie de l'on a la Jeff mabe. Soula ipe, nandi soulai nda ke penza, po soula no quoi. Soulai aza souka na mbamba. Soulai aza mnoko sakalati. Na moni ndenge soulai amati, po soulai ni ngazawana na zuibat babenga bapel. Balobini. Babi non, a okende na Jeff ne mwana te. Pour qu'il refoute lango. Jeff aza muto sakana ye, ya okena Jeff bonte, Jeff azape ya yo, buena boye, faut tambola Choulai. Mais Bible o sokola Choulai, na sokola Choulai. Mais ce que décision ezani. ezate que naza poubelle, una mutu boulangerie, una église te, naza procureur. Très bien. Faut que bina. Aux hommes est à oui, tant makamoyo. Et peut pas dire l'angopé hein. Merci. Faut JF bina na nga mabeteko. Jeff akoma lokwa soka dans soka zalaka. Akoma parquet, tribunal, akoma nani e balate. Asa homme de Dieu som ta tchaka likamuna clair. Homme de Dieu sans église. Pardon. Après JF, là on s'en a JF. Au moins le JF ko. Akoma mo le yem tebi ko loba. Mais je suis là pas m'tamo quoi. Mais le bêtier wa je suis là depuis wenge Choulai. to tande ba. Oh le grand frère tonton là. Tala ndenge ba okendeli. Ngai je suis là. On allez dans terrain. Que j'ai façon à souci. Yo za procureur Katali Kambu. Yo autorisé to panse la banque Botswana. Na la linga bongo l'air moment okendeni mwana. Yo tikali bango. Positif bonnet. Ya ko ba mo ti ye l'état. Ya o di ya si jaraba Chef obi mutu na yo te. na sa nga ko tam bon na contre no so lo yo so ino lo bani mabele ndele boyinde bakende bon soki ne mtali bo ketwa yambo wa ko ti bo atabuta ngo atoza nani na oyela yo Bo ketwa mutu na yo. yaliwa Baba comme M23. ya te botika botika kamona te chai tika ya musula ipenza ngai pona bango Wayambo wana nkada bokulaka. elle a fait ses mots de les unes mettre d'ici tokutane kalata wa tola rendez-vous na les unes to so makamna biso to au gang point yo yo ba te sa pe mama nanga Yo pete so comme ba to landa que yo me yuni me wolo. C'est la mamie na bo no so na celle-ci. Pour celle-ci là ça M23 anti-mango. oh Yo po comme donc c'est une autre ngane we mula te bela les unes tena ntwedi bo mamni bo so. tan loko wala ko Wala muno zo kotelega batango. Na ulingo mapia sonam. Kaba sokolie mabe. ko tsanga fara Poyabi
fala ko fane karapo biso ninga zo me makam c'est pas bon ko va bien ninga za bo pardon mambuya la GF na Chulai na kota moté parce que celui-là a frère a dit sa tipoti parce que écoute nzembo a sa frère wala clique le fombo wala clique na bon potate bango ba po ba bi o nini fali bazo kende na fali o nini fala apesi bango ndeni bazala fali azo considérer bango très bien moni bazana droit ya kokumisa ya koloba po bazabe ba musicien yesa longo ma pasteur ya tala makambo ya muto na lobo o muto to finga ba miso ya fotala makambo Ezekias ba deni lesi ba moji biye base bele basa zo ba mukuna ba walesa bref makambo vela du blenginga na yoki mais Chulai c'est un frère na suki non kawana. Merci beaucoup, ça n'est fini pour ce jour, mesdames et messieurs, fidèles internautes. C'était monsieur le procureur Firmin Vonde qui était des passages sur Congo Révolution dans votre émission Focus Investigation. Donc, comme il a sous émission d'avis, quelques salutations d'ailleurs et puis message mot clé parce que namoni Lévi Abou a aussi déjà signal la réalisation qu'on a qui est commis dans souka émission. Message mot souka. Merci beaucoup. Nakanisi message nanga na PC leki. Nakanisi na zala besoin pendant la minute oyo tuza neti au beti masola ilikité ben yo linga faire été hein donc linga ba mission to Congo photo linga bango faire ça na concert à Bunale faire abeta le 4 avril na Accor Arena to linga to chaque kimis les Inos pour abeta le 31 octobre plus vas-y Inos bolo Atiena rien à dire parler. au boxi ba ngi soto au pesi Bébé sans que la son nous sommes à souka la même parole à souka. donc ba gonza ba golwa et ba polo pe bana bisalo na ba cha ba bien si la et comme dans quel niveau et ça niveau c'est oh ti le lo yo tonda te ba golo ba na poto vient tu ba golo ba chômeur na habité so ba lia kamangoya ba koska tout ça no poto ti ka ba golo ba ka ba golo na boité bombo on le parti pour lango pour perambo ba golo o to amo bondo ba ka dato ça ezo ti siko ba bien facilité le so matina TikTok na nga ba lindi na matate ba liga bango na bango soki stere za mati wana oyo ka yo soki wa lo sokola yo kula oyo ya tifo kata ting fa kata live ozo yo ka soute pour ani ngala o kitsarote bazo su donc kuna asoma sero tin na bomba somba billet bo somba ba billet ba gola ba ça faire que bolinga ka ye très bien tout le monde ya lu ça poto ngala mi ya lu aya poto ba marka oui tout ça tout le monde réalité akanda des na yepe faire ite akanda ka songa kia ya to kotika ya ayaka songa ki ba Virginie Manganga ser na nga fo ba yape et ba ya oui la mwana Congo bat bolé la bang era passer le message na Congo ya musique ndingu la passa au karaté aseti oh te osola mamba se musique ndingu te to musique ndingu petit OK c'est moko balobi na ngai bien et pas fali ba singai tika na yo ba ta fali so ba ngut ba bi na ngai Jaël la bossa ni débat balobi na ngai la bossa ni pardon ba bi na ngai diwa fali balobi passer message dans musique ndingu d'être en c'était nous avons besoin de le nenga finga fali siko musique to sala na utsa so benje na finga fali anga passer ça la bata fali ni ta finga fali lokola musique ndingu bari sike sala ga rungu ya babali ko sokola ga faire le comment ta fait it na mta fait au zo tout ça on est pas réalité ya ngo kutu ko paternité ya mutakara baro ya no mutakara la so miltas talini musique ni te connais ba yina musique ndingu paternité n'a pas ce message là balingi ya tabukete fayo kango donc awa ozo pesa bato mote la pesi yuyu vanga na Dijon champion Jean-Claude na Lille champion Doli na Italie maître Goliath Bolakoff na Suisse vient na BG Bilao Goliath Bilao maître Goliath Bilao vie BG Bilao et on a pena famille Goliath Bilao vie BG Bilao merci beaucoup Yannick Nkunu Patrick Luzolo de Genève, Gilles Dikando, Mobali Mapo Finini, la peut déjà, Maître Kokomela, na Lille. Donc, Bakimbangiste, Nazaliawa, Mutuala, Soa Yeli Susu, Passer à Lukutawala, Vatrier, Feman, Maître, Yarosoke, Soa Ye, Boyoka Monsala Ye, Ezekiel Singombe, au moins la Bino, Nazawa, toujours la bénédiction la Bino, la Pessi, merci. Merci beaucoup, Bakali. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'était monsieur le procureur Firmin Vonde. Merci, ça n'est fini. Merci pour votre attention particulière. Vous avez commencé du début jusqu'à la fin, mais je vous informe, l'artiste musicien
Ferregola va se produire le 4 avril à Accor Arena. Achetez vos billets. L'artiste Mélissa Fali Poupa se produira le 2 et 3 mai 2026 au Stade de France. Ce sont des grands événements. Mais ça y est, on a fallu me sous-sola. Deuxième date déjà sold out. C'est la bien go. Tout ça, mon sentiment. Ton date, ton date, on est là. Voilà, c'est ça. On s'en va. Silly. Pour ça, mon sentiment, boité. Oh, bien, quand on boit, non, yo. Voilà, et ça, on a 4 ans. Pardon. Voilà ce capacité 90 000. 90 000. Ah, tikako. Tout ça, la besoin, bah, warrior. Bas date, voilà, sous, bah, si, di samo. Kuzguyate, yo, c'est Tony. Tikako, va libre, wate. Nani, on va le coutate. Bien, bah, ya. Karabaro, quelle la télévision, moussouba, warrior, Oui, il sold out. De côté, on va dire, t'es à boire, les bosso. les bosso, oui. Il y a mis balata et sali 80 000. Les agas sold. Les arasso. Allez, Héritier Watanabe, le 3 juillet 2026 au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris, l'artiste émissé Héritier Watanabe, la poule, mais c'est les chanteurs, va se produire là-bas. En tout cas, la billetterie est ouverte déjà. Achetez vos billets pour que vous ayez l'accès au concert. Du côté de l'artiste musicien Molodoi, Inos B, le jeune leader, l'artiste mondial, il se produira le 31 octobre à Arena Grand Paris. La billetterie est déjà ouverte. Achetez vos billets. En tout cas, concert mondial. Merci à vous, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Zaïko. Viens être le 26 avril. Le 24, pardon, le 24 avril. Lobite. Tu vas la promotion. Et na l'été. La promotion, tu la l'été. Boulot au folie à votre la promotion. Et ça, nous allons en tout cas. Merci les vieux Abou, merci Michel Combe Aigle, merci Double Maître Dieu et tout le monde. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye, merci.